Bible Zoloba, qui trouve une femme trouve les bonheurs. Est-ce que makamboana na génération ya lelo, na siècle ya lelo, makamboana ezo salema to, ezo salema te. Salut, salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, toye lelo lisusu na couple ya vie de loin. Vie de loin dans tout monde a vie de loin. Aza comédien na biso ya tongo. De l'autre côté, bande konanga plutôt toye komona Justine Mata. Justine Mata azalaka mwasi légitime, surtout ya comédien na biso vie de loin. Bande konanga, pourquoi ce corps brisé? Pourquoi vie de loin azolila? Makam nini esalike lelo toya ko beta lisolo sur couple ya vie de loin bande konanga. Yankuku na poisa. Ba vérité na poisa. Ba makambo ebele ebimi. Na poisa pas possible. Avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo, ekozala bien na nuna ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas, chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, tokos makasi. Bande konanga comme d'habitude, ezalaka bien ce que zolandaka yabino étoiline Inès TV. En tout cas, zo kiti na yo vanda. Tia moi mai na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, tia moi sucré na yo pembeni. Kote mosusu kandenge tolobaka, ezalaka bien ba makambo mosusu ozolandango ozoliaka. Makambo bongo ya vie de loin na mwasi na ye bande konanga, eza makambo moko ezopesa kanda na motema. Et alors, na situation ya bongo, tant de personnes préfèrent ceux qui basent à silika balia na bangote. Mais il y a aussi d'autres personnes, ceux qui basent à silika bazana ba kanda na bango bande konanga, préfèrent kabalia sikoyo. Pona yo, o préférera kana olia ceux qui ozana ba kanda na yo, na considérer yo, zwa moi fufu na yo, zwa moi kwanga na yo, zwa moi loso na yo, côté mosusu, moi pondu na yo. Moi, ceux qui biteko, ceux qui matembele, ceux qui ngai, ceux qui dongo, bande konanga, musuni ezangate, mbisi ya kokauka pe ezangate. Côté mosusu, liaka na yo, tia moi pilipili, matisi la biso pe volume, osala ba partage na yo, osala ba commentaire na yo, nandenge kaka ya tokos, et encore tokos makasi. Bande konanga pour les informations en vrac surtout. Eza bien mosusu tozala informé na makambo kandenge ezotambola na pays na biso na Congo na biso ezotambola surtout kandenge zalaka na ba mwa coin moko boeto vanda mwa information en vrac esungaka mingi makasi. Bande konanga ba campagne électorale déjà bomona bino moko yango tosengaka na batu nyonso boyeba nani boko voter parce que oyo ko voter nde futur a lobby. Donc ceux qui osali choix na yo ya mabe yebake yo pe obanda kolela famille na yo mobimba pe e ko banda ko sala nini ko lela. De l'autre côté, Madjabou Prime, Ezokota déjà, Ezanango déjà, Bandekonanga. Comme d'habitude, allons, soutenons surtout nos enfants. Bananabiso, Bazoyemba, Kitoko. Tozalawana,
pona ko soutenir bango. Ser Osni Kaiba autaki kobota bandeko nanga esengoto esengote. Esengo la famille. Autaki kobota mwana mwasi. Tant de personnes babando tuna. C'est quoi le problème? C'est quoi au juste? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Ser Osni prend du temps pour tomber enceinte? Mais voilà aujourd'hui, Nzambe azaka Nzambe, lelo Ser Osni Kaiba aboti na ndenge moko ya tokos makasi. Bandeko nanga tozonga sikoyo, moi sujet na biso ya lelo, sujet na biso eza ya vie de loin, na mwasi na ye Justine Mata. Déjà depuis au mois de février, ba nungu ya makasi ebimaki sur libala na bango. Tant de personnes, babando loba déjà que libala oyo ezalaki lisusu te. Depuis juillet. Et puis toye ko vanda na ba et depuis février plutôt. Toye ko vanda na ba juillet sikoyo. Juillet nde ba audio ya somo ebimaki, nde ba vérité nyonso na poasaka ndenge ba monaka ebimaki bandeko nanga ke non ndenge za boye mwasi ya vie de loin azobimaka na Isidore et mataki et kitaki, il y avait même de preuves, il y avait makambo ebele. Et après ça, toyaki komona mwa kimia moko ekotaki na kote wana. Ekotaki penza makasi, ebele ya biso nyonso to comprena na biso ka keno, ezaka matata ya libala. Bino moko boyebi ka ndenge tolobaka na biso libala ezalaka lola te, libala pe ezalaka nango lifelo te. Ebele ya batu biso nyonso tokanisa kika comme kimia ekoti ezalaki nango ka ba mbutu libala, c'est que mwasi na mobali bayokani. Bandeko nanga lelo décembre makambo ezosila ka te na libala ngo. Makambo eza nango kaka mbutu na niveau moko pas possible. Sikoyo ba audio ya somo ebimi lisusu pona mwasi ya vie de loin na kombo ya Justine Mata. Bandeko libala oyo ane mobimba depuis ebanda ezaka ba problème na ba problème. Est-ce que na libala ngo bolingo eza o ekomi nango libala kaka tika la biso ka to vanda to site mesani to vanda na biso to eza ndenge nini? Bandeko nanga avant na kota na makambo nyonso tu o to ko betela lisolo lelo na kolingana nuna tiela bino mwa audio moko. Et après audio wana bandeko nanga nde tokozonga tokoya kosala ba analyse na biso na ndenge ya bien. Bandeko nanga to yoka audio oyo et puis on se retrouve juste après. Christine Mata biso nozo to mona bandeko za ya koinda wa na biso video loin ya Charlie Nongi to yoka. Mais yo osa ba publicité. Tala niveau. Ya boutique d'habillement na TikTok. Somo. Eh. Twana miss. Basi ya lelo. Okangisanga. Basi ya lelo e. Okangisanga. Bandeko somo. Okima pete na zakala mboko. Okangisanga yi. Eh, boyoka. Ceux qui ba comédien, ba artiste comédien ba ko lobelo te. Mana loba. Loba na yo. Loba. Merci. De retour la famille. Audio obo tikolanda. Eza moko ya ba élève ya vie de loin. Bandeko nanga. Trop c'est trop. Adage moko elobaka, c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que moni mutulelo aye ko loba na kanda nyonso, c'est que amona ebele, c'est que ayoka ebele, c'est que pe a avalaki ebele. Sikoyo ekomi ebele. Na vie na ya lobite, je dois parler, je dois me refouler. Pourquoi toujours garder silence? Yango, moko ya ba élève ya vie de loin lelo, alobi non, je dois m'exprimer. Il faut na loba. Soki ba comédien, ba zobo ya na bango koloba te, nga na koloba nangai. Bandeko nanga, comme d'habitude, to salana nous analyse sur makamboyo. Bandeko, kobala lelo. Légalement ekomi mabeto eza lisusu malamu ebele ya batu na mariage à vie de loin na Justine Mata ebele lobamaki vie de loin atalaki wana te tellement ki azalaki na bolingo ya mwasi na ye
a continua na ye ka kobala mwasi na ye. To yebi biso nyonso soki komi ta ya kobala loba ya somo ebimaka. Ba makambo ya somo bandeko nanga ebimaka. Soki mutu akomi na ta ya kobala surtout na kote ya mwasi omonaka mwasi na yo wana azalaka ndumba, mwasi na yo wana azalaka boye, mwasi na yo amataka, mwasi na yo akitaka. Ezalaka bongo. Mais soki mobala aza na bolingo te envers mwasi na ye bandeko nanga, yango tomonaka ton ya mibali omona peut-être asese na ye. Alobi te na obala mwasi oyo te. Mais soki mobala aza na bolingo, mobala azo salela mwasi na ye confiance, quel que soit les durs de gens, mobala ko continuer toujours ya kobala mwasi na ye. Bandeko nanga na situation ya vie de loin ezo salanga pasi penza makasi na motema. D'habitude boyebi na chaîne na biso na lobaka mingi que non na lingaka te mutu afinga ba papa nga na respectaka mibali mingi makasi. Alors komona ndeko nanga ya mwasi azo faire souffrir mobali e osala pasi penza na motema bandeko nanga. Ba makambo oyo ndeko na biso auti koloba eza makambo azomona bino moko soki boza na posa okendo mona ba publicité oyo mwasi ya vie de loin azo sala na ba TikTok bandeko nanga boko maka kombo ya Justine Mata azalaka na compte na ye ya TikTok bokende kuna bomona ba vidéo nyonso. Ça fait un temps oyo vie de loin azo yoka bien te bandeko nanga. Vie de loin abandaki kobela na mbasu o ba bwakela ye. Il y a pas longtemps. Bandeko nanga mbasu wana etungisa vie de loin pas possible. Mbasu wana ezalaki somo. Il y avait même tant de comédiens bakendo mona vie de loin. Et bazalaki. Moi si mosusu tozalaka soki ba comédien bakie komona kotala ko visiter surtout mobali. Au mona peut-être moi si mosusu na moi ba photo pe aza pembe na mobali na ye. Mais c'était pas le cas avec Justine Mata. Bon mona été. E mosusu wando mituna sikoyo visite yango bakenda ke pa ya vie de long mwasi na ya azalaka teto azalaka. Tomonaka ta ba tonton Pierrot. Ezaki na ba visite ba kufela mwana. Mais nyonso ba visite tout. Ba comédien ba okende kuna ezala ba pasteur Mike Kalambai bakendaki mwasi na ye toujours na ba photo ba bando kangisa mwasi na ye était là présente. Et là qui sera déjà bolingo soki na libala na bino boza na bolingo donc oza serré collé à mobali na yo mobali pe aza serré collé à mwasi quel que soit ba visiteur ba ye soki eza na ba vidéo bazo kangisa ba photo plutôt bande komona ka mwasi elongi ya mwasi pe ekozala. Mais c'était pas le cas avec Justine Mata. Ba visite nyonso bande kona biso ba comédien ba ki ko sala vie de loin. Justine Mata elongi na ye ezala kité na minute oyo mbaso wana esila. Mais vie de loin, c'est loba nungu oto yo kaka. Vie de loin azalaka na maladie ya sukari. Ya sucre yango maladie azalaka nango. C'est loba examen basali vie de loin. Balobi vie de loin na maladie wana ya sucre azo entretenir yango bien te. Sikoyo muto ko sunga ye at entretenir maladie wana bien makasi eza mwasi. Yango Bible zoloba ke mwasi azalaka aide po na mobali. Mais eza ya kokamwa. Koya komona ke mwasi ya vie de loin azaka likolo. Bandeko nanga nalobaka ngo chaque jour. Mibali bazalaka neti ba bébé. Mibali soki bobalani. Soki bobalani mwasi na mobali. Biloko nyonso mobali fo yo mwasi nde mayele na yo ezala toujours likolo. Miso na yo ezala toujours akofongwama. Parce que mobala oki kolata pantalon. Na poko azongi longoli ne pantalon abwaki yango. Lobi akoya kotuna yo pantalon nanga wana eza wapi. Me okotuna ye yo mtolata ki yango. Otiaki yango ona zo yeba te. Na yebi te place na tiaki yango. Sikoyo il faut yo mwasi ozala toujours na mayele, ozalaka toujours na miso akotala place mobala akomona te yo il faut omonaka. Yo mwasi il faut omonaka. Sikoyo na baka ya bongo neti na baka ke no mobala zobela maladie nini ya sucre. Eza maladie moko balandelaka. Eza maladie moko il faut kolandelaka ba cure. Soki ba ozo zwaka ba médicament, ozo zwaka ba kisi. O mata o kita il faut landelaka ngo chaque jour. Nga na yebi batu o babelaka maladie ya sucre bazalaka na ba kisi na bango o ba milaka.
sikoyo soki oza na mwasi moko ye azata kuna te ye eza TikTok eza business na ye eza vie na ye bamonaka ye azata na posa na yo te bandeko na ngai yango mona bandeko na biso ya mibali bazokufa pamba ka boye mwasi ya vie de loin mwasi ya vie de loin wana na bengi yo mama na ngai Justine Mata soki makambo ka ndenge bazoloba eza makambo nango ya solo yaya zongela makanisi na yo libala babatela kango mibali ya libanda nalobaka chaque jour basepelaka na biso basi ya mabala parce que bayebi ke oza na mobali na yo oyo azo entretenir yo mais lelo to lobi soki libala na yo ekufi mibali wana bakoyaka jamais kobala yo te baoloba nini ozalaki na ndako ya libala me tobando mona bamakambo bando sala nga na koya kobala yo yango tomona lelo ebele ya basi bazokota ntina ba 50 ans sa kokotaka na ndako ya libala mpona bizaleli ya biso basi mwasi zala concentré soki mobali nzambe plutôt asali yo grâce asali yo ngolu ya kobala simba libala wana na maboko mibale respect ya mwasi nalobaka yango chaque jour ezalaka na ndako ya libala soki lelo mokini mobimbe komi kolobela Justine Mata c'est parce que obalanaki na vie de loin soki obalanaki na vie de loin te peut-être bato balingaki bayeba yo te peut-être bato oyo basabone na ba TikTok na yo bato oyo bazoyaka na boutique na yo kosomba biloko baosombaka bilamba c'est parce que bayebi ke oza mwasi ya star na bango basoutenir business na bino me na baminiti ya bongo soki mobali na yo azobela tomonaka biso basi ya mabala soki mobali azobela yo mpe ozobela soki mwasi azobela mobali mpe abelaka ezalaka bongo douleur ya mobali na yo ekozala mpe douleur na yo okoki jamais kotika mobali na yo na maladi mobali na yo azoyoka bien te me yo oza mbutu osala bavideo koto yo mabe ata soki ezaka video ya 30 secondes me mobali na yo kote mosusu azobela mama mokili okofinga yo mokili okolobela yo ka mabe babiloko ya bongo basalaka soki omoni ke sante ya mobali sava mobali azongeli ma misala na ye yo mpe zongela misala na yo ezalaka bongo mosusu okoki opesa ata bato mosusu basaleli yo video basaleli yo publicité ya chaîne na yo ya boutique na yo plutôt basali publicité yo ozwi ka bavideo wana otie na TikTok mais elongi na yo emonana te yaya batela libala mobali wana vie de loin aza na maboko na yo lelo oyo soki likambo ya mabe ekwei ka ndenge deja bato bazolobelaka yo mama ekoyindelaka yo mabe penza makasi vie de loin alingaka yo mingi azala penza na bolingwa makasi parce que na mibali mosusu na bambutu avant mariage après mariage bambutu omona mobali mosusu abaye na ye alobi tokabwana na biso combien ya bacomédien lelo babala te combien ya bacomédien lelo babota na basi babala bango te combien ya bacomédien lelo badivorça yaya vie de loin lela yo vie de loin linga yo mpe lakisa ye bolingo lakisa ye affection ata soki na libala mbutu eza bandeko nanga mbutu na libala ezalaka toujours na mabala nyonso mbutu ezangaka te me na kaya ya maladi na kaya kolobaki partenaire na yo azoyoka bien te bandeko nanga tozwaka nanu bambutu na biso wana totie yango mopanzi tose concentre nanu na santé ya partenaire na biso olobi non je dois d'abord me soumettre na minute oyo nalengela ye nanu ntango akobika ntango akoyoka bien alinde tokobandela bambutu na biso eza na ndeko moko koswana baswanaka na mobali alobi te na olala na mbetu te mwasi lebe alobi kolala na chambre te mwasi amikangeli na chambre mobali aki alali salon kana kolala na salon wana mobali akufaki na butu bandeko nanga ezalaki somo mwasi azolamuka na tongo bana bazalaki na bachambre na bango balamuka bongo papa na bango akufa na salon ekenda sango mwasi ifale akima ville bandeko nanga parce que bien que mobali azalaki na mabe na ye mais acte wana kolobaki mobali akende olala na salon mwasi alali na chambre mobali aye kokufa deja bato ebele balobi mwasi nde obomaki mobali oyebaki ke mobali akokufa yango olingaki te mobali alala na mbetu bandeko na ngai ezalaka pasi
ezalaka pasi yango ezalaka bien ata soki boza na mbutu na bino ya ndenge nini boza na kobebana ya makasi na libala mais soki maladi ekoti soki ke partenaire na yo azoyoka bien te lengela ye bandeko na nga parce que vie oyo vivre eza vie moko eza na surprise pas possible tolali tolamuki na surprise tokeboye na surprise donc vie ekomi ka bongo eza pasi nayokaki motema pasi komona koyoka audio wana bandeko na ngai ya ndeko na biso ndenge azoloba mpona mwasi ya vie de loin nayokaki motema pasi bandeko na nga c'est vrai oza na besoin ya business maladi oui mais batela mobali na yo lengela mobali na yo mama ka ndenge bazoloba makambo ya sucre ke non vie de loin aza na maladi ya sucre yaya landela ba régime o bazopesa vie de loin landela ba kisi o bazopesa vie de loin yo nde mwasi lelo tomoni ebele ya bato bazalaka na basikre omona bango kokonda te omona bango ke non ekendaki ekiteki omona bango ka santé soki bazolandelaka ba régime soki bazolandelaka bakisi na bango mais soki yo mwasi okobanda osala manfu yaya ekozala pasi pe mawa pasi penza pe mawa bandeko na ngai bato mosusu nalobaka chaque jour eza bien tovandi na biso tooswana toyebi ke toswanaka na biso mais nayebi ke mutu yango aza na ye envie ke kozala na mutu moko boswani après lobi baye koyebisa yo ke na mutu oyo akufi bandeko na nga esalaka pasi moko na motema pas possible mpona bandeko oyo balandaki mwa audio na biso wana na ebandeli te nazotikela bino audio bandeko na nga botala boyoka bino moko bosala pe bacommentaire prière na nga eza ke tonton vie de loin papa vie de loin ayoka bien bandeko na nga totieka na baprière bandeko ekosunga mingi toyoka audio bandeko na nga et puis on se retrouve juste après. Christine Mata biso nozo tomona bandeko eza ya koyinda wa président ya biso vie de loin ya Charline Nongi toyoka mais yo osa ba publicité tala ya niveau boutique d'habillement na TikTok somo basi ya lelo okangisanga basi ya lelo okangisanga bandeko somo okima pete nozaka na mboko okangisanga boyoka soki ba comédien ba artiste comédien ba kokolobelo te ngana oloba loba na yo loba oyo eza mpona bandeko oyo bayokaki te bandeko na ngai yango tokomi na biso na suka ya mapartage na biso ya lelo. En tout cas la famille, comme vous le savez, aujourd'hui samedi à Salongo napesi nanu bambote na ye moko Linda Bukulu depuis Sénégal, Mama Vicky Mbonzo depuis Sénégal, bambote nanga na ye moko Madame Christine Lonongo depuis France, bambote nanga na ye moko Madame Judith Diampovisa depuis France, bambote nanga na ye moko Ndoi ya motema Inès J'aime Antonia, bambote na ye bambote nanga plutôt na ye moko Julia Mananga depuis Angola, na pesi bambote na Madame Kiyong depuis Turquie et pourquoi pas Pasi Kalonji depuis Lubumbashi. Bambote nanga na balandi nyonso ya Étoiline Inès TV. Bye bye la famille et à la prochaine, oui. Bye.